Bamama, batata pe bandeko. Balandi ya numéro na biso ya Congo Bololo. Ya solo lelo ezali mokolo ya minei. Mokolo ya minei, mokolo ya tuku mibale na misato, sanza ya mibale, mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Epa wapi bamama bandeko, toye lisusu na pokwa na lelo, na numéro na biso ya Congo Bololo. 4e édition. Congo Bololo na pokwa na lelo, bamama batata bandeko, toye nano komelisa moko ya bana na kachopa ya kati, otobengi solo penza ndeko ekanga na kombo ya bapaya Eugène. Alors bamama batata bandeko esengeli, tango moto azali koloba makambo oyo ezali na nzela te, il faut koluka ko corriger ye, kozongisa ye na nzela. Pamba te bamama batata bandeko, na bakoko na biso balobi ete soki baleki bazali kobunga, ezali faute ya bakulutu. Yango na balobi na lokota ya bapaya na français, lorsque deux frères et sœurs se perdent, c'est à cause de leurs frères aînés. Soki baleki bazali kobunga, ezali faute ya bakulutu. Alors esengeli bakulutu bolimbisi bateya baleki. Yango wana toza koya na baseri na biso ya Congo Bololo mpona koteya baleki bakoka kozwa bwanya. Yango wana bamama batata bandeko, tokoki koloba na biso ete en tout cas tozali ba intellectuel. Il y a des illettrés. Oui, il y a solo ba illettrés bazali. Bato oyo bakei kotanga kelasi te po moto nyonso tu abotani na mayele ya solo, nzambe ampungu tulendo apesi moto nyonso tu mayele, kasi esengeli okoka kofasone intelligence non, c'est-à-dire okenda na mwa kelasi mwa etelo po ete okoka kokolisa bwanya na yo, mayele na yo. Kasi ntango okei na etelo te, alors yango wana tobengaka bango bazali ba illettré. Mais il y a catégorie ya ba illettré, bien sûr, bamama batata bandeko. Ba illettré mosusu ezali bato oyo batangi, bakei basali ba université, basilisi na ba Sorbonne, basilisi na ba université oyo bino boyebi. Kasi tango bato oyo, kategorie ya bato oyo, en tout cas bayebi makambo ya mboka na bango te, wana tobengi bango ba illettré intellectuel, les illettrés intellectuels. Il faut faire beaucoup plus attention, bamama batata bandeko tosala mwa bokebi, pamba te tango tozali ko s'improvise na bamétier moko songolo pakala, esengeli tozalaka pe na mwa babagage, mwa baconnaissance ya histoire ya mboka. Mawa na bandeko na biso bazwaka maloba na miso na bato, kasi bayebaka korefreshir te makambo nini bakoki koloba na miso na bato. Alors lelo ezali eyano mwa moke tokopesa solo penza na ndeko ekanga oyo ya ere ya verite. Alors lokola alingi bosembo, tika tokoka kopesa ye pe bosembo na pokwa na lelo. Ekanga alobi ete ne mwanda nsemi azali mutu aye kokabola, oyo aye kobalkanize. Alors tika na to corriger ndeko oyo po akoka koyeba eloko nini babengi balkanisation. Est-ce que balkanisation ezali na lokota ya peuple ngala? Ezali na lokota ya peuple mongo? Est-ce que ezali na lokota ya peuple Congo? Ou bien ezali na lokota ya peuple tetela? Ou bien ezali na lokota ya peuple luba? Kasi tokoka kotala mwa moke bamama batata bandeko, banani wana bamemeli biso la balkanisation. Alors sikoyo tomeka nano kolakisa no na ndeko toteya ye. Esengeli toteya ndeko tango azali na mabunga, tango ayebi aza na connaissance moke te ya mboka na ye. Alors bamama batata bandeko, liboso yake bakolon bakoka koya
na kati ya mboka wana tobengi Kachopa ya kati. En tout cas, pour vrai dire, na bosembo nyonso, biso nyonso, en tout cas, tozalaki solo pena ba mama batata bandeko, en tout cas, tozalaki mboka moko te. Motako sabino te? Wana ezali vraiment bosembo, hein? En tout cas, bosembo tozali koyebisa bino na pokwa lelo, parce que na bokoko na biso balobi ete vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en fraîchira, c'est-à-dire bokoyeba bosembo et bosembo ekokangola bino. Alors, en tout cas, bamama batata bandeko, esengeli topesa bandeko bosembo po ete bakoma na bwanya. Lokuta, balobi bien lokuta, eyaka na ascenseur, kasi bosembo eyaka malembe na escalier, yango eyaka kokanga lokuta. Parce que na ekeke tokomi nango ezali ekeke ya kinatimasa. Ekeke ya kinatimasa ezali ekeke oyo ya bosembo. Esengeli lokuta, oya na kati na mai kosopa likolo ya lokuta. Biso toyaka na Kongo bololo mpona komelisa ba oyo baza kotambola na lokuta. Epota bazotambola na bosembo te, bazotambola na lokuta. Yango wana mokonzi ya bayuda, nalobi te mokonzi ya bangala, nalobi te ke mokonzi ya baluba, nalobi te ke mokonzi ya bakongo, mokonzi ya bayuda Yesu Masiya alobaki ete bokoyeba bosembo pe bosembo ekokangola bino. Yango biso toza koya na bosembo na kati na Kongo bololo, po Kongo bololo ezali monon oyo bakoko batikelaki biso tango oyo zali kobela pona ete okoka solo penza ko misukola nango komela pe ozwa lobiko malaria ekoka kokima na nzoto na yo. Alors, tango bakolon bayaki, bakutaki biso nyonso tu, bangala bazalaki na mboka na bango, bakongo bazalaki na mboka na bango, bamongo na eteni na bango ya mabele, baluba epa na bango, nande epa na bango. Alors bato na bato bazalaki na eteni na bango ya mabele, bazalaki organisé socialement, bien sûr, na lolenge na bango. Alors soki peut-être bazalaki organisé politiquement, mais socialement bazalaki organisé na lolenge na bango. Bakongo pe bazalaki organisé na politiquement et socialement na lolenge na bango. Mais sikoyo ekomi ndenge nini biso to ya kokoma congolais? Bon, meka kokanisa yo moko, le mot congolais eza na nini? Na français. Bon, ngai mongala naza na nga français te, yo mongo oza na o français te, yo moluba oza na o français te, mais yo komi congolais ndenge nini? Est-ce que ndeko oyo akoki korefreshir te, akoki kokanisa ata likanisi moko te? Alors elingi koloba ke congolais euti esika songolo. Alors yango baye bapakoli biso yango. Alors tokomi ko mibenga ba congolais. Ok, bakoko na biso batikaki biso bangala, bakoko na biso batikaki biso bamongo, bakoko na biso batikaki biso batetela, bakoko na biso batikaki biso luba, bakoko na biso batikaki biso bakongo. Donc elingi koloba ete bakongo bakoko na bango batikaki bango bakongo, bangala batikaki bango bakoko na bango batikaki bango bangala, bamongo bakoko na bango batikaki bango bamongo, baluba bakoko na bango batikaki bango baluba, batetela bakoko na bango batikaki bango batetela. Alors ebandi boni bango batika identité na bango, baopte identité mosusu oyo ezali na lokota ya bapaya, eza ata na lokota na bango te. Balongwe batetela bakomi bakongole, balongwe baluba bakomi bakongole, balongwe bamongo bakomi bakongole. Ndenge nini yo okoki kotika identité oyo bakoko na batikaki yo nango opte na identité mosusu? Engi koloba ke ya quelque chose qui ne va pas, eloko moko ezosala te na esika oyo. Alors totalisa na ndeko oyo ekanga po azwa boyebi, bakoko na biso batikaki mboka babengi yango Kongo te. Po tango bapaya bayei na mboka wana na eteni wana mabele, bakutaki bangala bavandi na esika na bango, bamongo bavandi na esika na bango, baluba bavandi na esika na bango, batetela na esika na bango, bakongo na esika na bango. Alors bango telema na lokoso bayei bakangi kuna
na mboka ya Congo ya Ntotela, kuna esika bakongo bafandaki, basika bazalaki organisé politiquement et socialement na lolenge na bango. Alors baye kuna, bakoti kuna, bakangi mboka kuna, bakangi bakongo, bakaboli bango. Baoyo bayaki bakolo bayaki wana bayaki lolenge misato ya bakolo, ba français, ba portugais, ba belge. Tango bango baye kuna bakaboli Congo dia Ntotela na biteni minei. Tolo ba meme mitano. Bana libota moko bakaboli bango. Bakongo bakaboli bango. Eze katombe. Bakaboli bakongo, bamususu bakomi bakongo ya Angola, bamususu bakomi bakongo ya Brazzaville, bamususu bakomi bakongo ya Gabon, bamususu bakomi bakongo ya sud ya Cameroun, bamususu bakomi bakongo ya oyo tobengi lelo RDC. Bandeko, eloko nga na kotuna na ndeko oyo ekanga nakanisi peut-être azali mongo, kasi na kati bamongo toyebi babotaka ebele, nakanisi bazali peut-être 10 na kati ya libota na ye. Mais 10 personnes na kati ya libota na famille na bino, bato baya bakabola libota na bino, bakaboli bino, okanisi ekosepelisa yo? Douleur oyo koyoka ezali na suka? Eza na suka te. Alors ndeko, bakaboli bakongo ezalaki ekatombe, ezalaki pasi. Alors donc ba portugais bazwi Angola kuna, ba français bazwi Congo d'Ivoire, babengi Congo Brazzaville, bazwi Congo Gabon, bazwi sud ya Cameroun, bazwi bapanzi ba Congo. Basali nini? Ba balkanize. Alors babelge oyo bazwi eteni oyo tobengi RDC lelo, ezalaki kaka eteni moko oyo tobengi ya bakongo. Alors bakei sikoyo kosala baconquête, bakei na Mongala baanexe, bazwi bamongo baanexe, bazwi boyoma baanexe, bazwi Kivu kuna baanexe, bakei bazwi Katanga baanexe, bazwi Kasai baluba baanexe, batetela baanexe. Alors basali royaume na bango oyo babengi lelo donc République démocratique du Congo. Mais ndeko ekanga eloko aza kobosana eke annexion wana esalemaka na bakolon ezalaka na plaisir ya bakoko na biso na ntango wana te, parce que ntango bakei kokata mboka ya Mongala, bakoboli bangala, bamosusu bangala bakei na République centrafricaine, bakomi ba centrafricain, bato ya libota moko bakomi ba ennemi, batie mindelo keno bokoki kokutana te. Bakaboli bangala mosusu batikali na bakei na Soudan, bakaboli bandeko na bango. Bangala mosusu bakei na Congo d'Ivoire, bakomi ba ennemi, tokomi benga bango ba Brazzaville. Baoyo kuna tokomi benga bango ba centrafricain, baoyo kuna ba soudanais. Ba mosusu batikali na kati na RDC toza benga lelo, bakomi na bango ba congolais. Alors croyez-moi ndeko, bandeko boza kolanda biso, tango bakabolaki mboka wana na lolenge wana, bakoko na biso bayokaka pasi ya koleka, me babundaka kokanisa te ezalaki facile comme ça, bakei bakaboli batie mindelo na bango batie wana oyo tobengi lelo mondelo ya 2,345,000 km² 409, ezalaki facile te mpona bakoko na biso komona mabota na bango kokabola bango lolenge wana lokola sombo. Alors babundaka, me balongaka te parce que bakolon bazalaki solo mpenza baba batata bandeko na force ya bamindoki. Alors na force wana ya mindoki, les armes à feu en poudre esalaki ke balonga bango, kasi bakoko na biso oyo bazongaki na mokili na molimo na pasi komona ete mabota na bango bakaboli bango,
balela ndeko ekanga bakoko na yo balela bamosusu bakufa na bacrise cardiaque bamosusu bakufa solo mpenza na baemotion komona mabota na mabango bakaboli yango balela kokanisa te ezalaki facile ezalaki facile te babalkanize bango. Alors ndeko ifo koyeba yango ete bakoko na biso batikaki elaka balobi bino bakolon bindele bolongi biso likambo te kasi bakoko ya bakoko na biso bango bakoya kobuka bamindelo oyo bino boye kotia awa boye kokabola mabota mabiso bapesaki elaka wana promesse lokwa yokaka monoko kaka bapaya promesse bapesaki promesse. Alors na ntango wana un initiateur oyo na ntango wana koya mpona koya kobuka mindelo oyo batoile on appelle ça les toiles d'araignée oyo bino botie awa bakoko na biso batikaki RDC te bakoko na biso batikaki Congo te biso nyonso toza bakongole te wana ezali faute monene kozanga histoire koyeba histoire. Alors tika toteya yo po ete nokobunga lokolo obungi boye. Alors bakoko na biso bapesaki elaka wana elaka oyo bango bapesaki ete tozonga na bafrontière naturelle, c'est-à-dire maboto bakabolaki na makasi ekoka kozonga elimo ya mabele na katiopa kati ezalaki ampité ekoka kosangana po ete evivifie, c'est-à-dire esala ebanda kosala tango ekobanda kosala misala mikomona na kati ya mboka wana. Kasi ndeko yo olobi te ngai nazali pour les frontières héritées de la colonisation. O bakoko na biso mabele bakoko na biso batikaki. Donc bakoko na yo nde mindele bakolon. Po bakolon bango bato bakataki mindelo wana 2,345,000 km², 409. Bango bato bakataki yango. Donc bakoko na yo ekanga donc ezali nde bakolon. Donc yo ozalaka na nde mwana mosala ya bakolon. Parce que toute personne ou azali ko défendre les frontières héritées de la colonisation, c'est un agent de l'impérialiste, c'est un agent de colon. Yo zali défenseur ya ba frontière coloniale, donc yo zaka nonde mwana mosala ba colon. Donc yo zana ngambo ya bakoko na biso te po bango bapesaki elaka ete mindelo wana bakoko na biso bakoya kolongola yango. Bakoya kolongola yango. Alors génération oyo bakoko bapesaki elaka yango ya biso oyo yango totelemi na etumba yango mpona ete tolongola mindelo wana ya lokuta. Alors donc na tango wana tango bakoko bapesaki elaka na ekeke oyo tokomi na yango tobengi yango kinatimasa, c'est-à-dire area verso nde sika oyo elaka epesamaki parce que ebele na bandeko bazelaki ekeke oyo me batikalaki komona yango te kasi ngai na yo tokoya kovivre yango. Eza plaisir mpona biso oyo toyebi histoire pe etolandi nzela oyo ya bakoko na biso na elaka na bango bapesaki, eza un grand plaisir. Alors mpona yo mwana mosala ya bakolon ezali douleur mpona yo mpona komona ete bafrontière hérité de la colonisation ekoya kodisparaître mpona yo ezali pasi. Kasi yo moto ozali kodefendre bafrontière ya bapaya bafrontière ya bakolon yeba yango ke ozali modi na bakoko na biso parce que bakoko na biso bakufa te bazali na bomoi na mokili ya molimo bazali kotala biso po bapesaki elaka na bango balobi ete bana na biso bakoya kobuka mindelo oyo. Alors yo sikoyo oye kotelemela oye sikoyo kodefendre mindelo ya bakolon donc okrache na mémoire ya bakoko na biso. Alors bakoko na biso bakozala na pitié no ata moke te
alors donc etika no kaka bakoko ba s'en prendre na yo. Alors na esika peut-être kozanga koyeba esengeli topesa yo boyebi mpo ete ignorance oyo eza na kati na yo mpe selema mpa na kati na yo selema bazali ebele oyo baza na ignorance wana mpo ete ekoka kolongwa. Voilà esika oyo balkanisation eutaki ndeko. Alors lelo yo lobi ete non ne mwanda nsemi aye kokabola. Oh. Mais entre la balkanisation na retour aux frontières naturelles, nani oyo azali moto oyo azali kokabola pe na oyo azali kozongisa. Tomoni na Allemagne bakabolaki Allemagne, babalkanizaki Allemagne, kasi babundi balema babundi bazongisi Allemagne liboke moko. Donc bazongisi ba frontière naturelle plutôt ya ba-allemand. Alors tomoni na bamboka mosusu lokola Yougoslavie oyo basangisaki bango na makasi, alors bazongi na ba frontière naturelle na bango. Ba croate bazongi na mboka na bango na ba frontière na bango naturelle, hein? Ba serbe, hein? Donc ba Macédoine. Donc voilà, bato na bato bazongi na ba frontière naturelle. Po eloko oyo bakabolaka na makasi, alors yeba yango tôt ou tard ezongaka toujours esika moko, pamba te ezali eloko oyo Nzambe ya mpungu tulendo asalaki yango. Alors ndeko, tango yo lobi ke ne mwanda nsema aye kokabola, et pourtant ne mwanda nsemi azali koloba au retour aux frontières naturelles. Pona ni retour na ba frontières naturelles? Parce que bakabolaki bino, mais sikoyo ye azongisa bino bosanga na ndenge Nzambe ya mpungu tulendo apesaki bino mabeye na bino. Yo lokolo za na mwana mosala, mwana bakolon, yo lobi non, écoutez, il faut totikala kaka na mindelo ya colonisation parce que yo zali moumbu ya bakolon. Alors donc, au craché la mémoire ya bakoko na biso. Biso tolobi non. L'initiateur ya retour na ba frontière naturelle oyo bakoko na biso bapesaki elaka ye oyo ne mwanda nsema azali koloba. Alors ndeko, yo kanisi retour na ba frontière naturelle soki ezalaki na bénéfique ya bakolon bakoki kotelemela ne mwanda nsemi? Est-ce que bakoki ko maltraiter ne mwanda nsemi? Non. C'est parce que le retour aux frontières naturelles ezali bénéfique pour na bangote, mais ezali bénéfique pour na yo na ngai, et tellement que yo zali ignorant, oyebi na yo te, alors tala yo komi na onde ko telemela. Mais esengeli topesa yo bwanya, tofinga yo te, mais tolakisa yo nde po koka kozwa boyebi. Ne mwanda nsema alobi esengeli bato na bato bazonga na neteni na bango ya mabele po ete batonga yango. Mendeko, yo kimi Équateur. Soit toloba Équateur, hein, parce que d'ailleurs, c'est un faux nom d'ailleurs. Hein? Biso toza ba équatorien te, hein? Tozali bangala ou bien tozali ba mongo. Toza ba équatorien te parce que okoza neteni na bino mabele po benga yango na lokota bapaya te. C'est une fausseté d'ailleurs. Ozomona. Ozonga na mabele na yo ya mbandaka, mabele na yo ya lisala, po otonga yango. Yo boy, yo lobi no moto wana azali xénophobe, moto wana alingi bato mosusu te, mais moto azali na bwanya pe mayele. Akoloba, matondo mingi ndeko oyo apesi nga mayele, na zonga nete na nga mabele na tonga. Mais yo lingi na yo te, olingi na ozaka no cosmopolite. Olingi na yo ozala motambola pipa. Yango wana olobi te,
il faut qu'on défende la frontière coloniale parce que kozala tozalaka ba nomade. Or, un déserteur na poste d'attache na ye, ezali un crime, ezali un péché. Soko tiki mabere na yo o nzambe apungu tulondo apesaki yo, yo ke epai mosusu obuki mobeko. Parce que nzambe apungu tulondo aponeli yo esika wana, obotama po te omipesa na yango po otonga yango po okolisa yango e se développer. Mais yo kimi okeno epai mosusu, ozali un déserteur na poste d'attache na yo, c'est un crime. Alors, okimaki yango peut-être parce que ozangaki boyebi, alors sikoyo ke baye kopesa yo boyebi ya koyeba ete na mabele tala esika wapi yo koloba na moto oyo alobi na ozonga na mabele na yo okopesa ye matondo. Pona nini okimaki ete na mabele po oyebaki te, alors lokolo oyebi ozongi po okoka koya kosalela yango, obongisa yango, otonga pe se développer. Mais yo kokima mabele na yo, nana kotongela yo yango? Mopaya ya kotongela? Non. Yeba yango très bien que la nature n'aime pas les vides. Au fur et à mesure boza kokima ma esika na bino, mabele mabino, bato mosusu bazoya ko remplacer. Tala na boyoma, bakimi mabele bango, bake na Afrique du Sud, bake partout, hein? Bambololo baza koya ko remplacer. Il faut faire attention nesika wana. Alors est-il que lelo oyo ne mwanda nsemi aye kolakisa biso valeur ya mabele ya bato na bato po toyeba kotonga yango, alo yo moni yango mabe na esika nini olobi te yaye kokabola. Et pourtant moto yaye pona kozongisa ba frontière naturelle ya biso, et pona kozongisa ba frontière naturelle esengeli bato na bato bakenda na eteni na bango ya mabele po ete bakoka kobatela yango pe bakoka kotonga yango. Yo lobi te ne mwanda nsemi alobaka kaka makambo ya Bakongo, alobaka kaka makambo ya Congo central ya Bakongo. Oh. Mais ne mwanda nsemi Bakongo bapesa ye nzoto ya mosunu azali nango parce que ne mwanda nsemi azali na double corps. Il y a le corps physique oyo Bakongo bapesi ye, pe le corps spirituel, c'est-à-dire mwanda oyo azali na kati na ye ezali nzoto ya nzambe ya mpungu tulendo. Parce que aza na double mission. Ozomona? Mission ya liboso oyo d'abord Bakongo bapesi nzoto na ye pona kobundela les intérêts de sa communauté Congo. Et mission mosusu ezali pona ko pesa mateya na bana ya katiopa ya kati, c'est-à-dire le Bantou. Kopesa mateya ya bonzambe. Voilà double mission ya ne mwanda nsemi. Alors donc, Bakongo bapesi nzoto, nzoto ezali ya Bakongo, mwanda oyo ezali na kati na ye ezali ya tata nzambe ya mpungu tulendo, pona mission ya kosangisa bana ya Bantu nyonso na spiritualité moko. Et c'est pour cette raison, Bakongo bazali na droit ya kowela nzoto na bango oyo bapesa na ne mwanda nsemi, pe bazali susu na droit ya kowelela pe mwanda oyo eza na kati na ye po na kozwa la spiritualité bonzambe oyo ye aye na yango po na kopesa biso, parce que bonzambe oyo tozalaka na yango ezali ya bapaya. E biso bangala toza na droit ya kowelela bonzambe oyo ezali na kati ya mfumu mwanda nsemi oyo ezali donc mwanda oyo eza na kati na ye, biso tozali na droit ya kowelela yango po ete parce que ye nzambe ya mpungu tulendo atindi ye pona ete apesa biso bonzambe oyo ya biso baindo oyo tosila kobungisa likolo ya christianisme colonial. Donc bamongo la même chose, baluba la même chose, batetela la même chose. Alors sikoyo yo ndeko esika nini oyo yo kolobake
ne mwanda semi ayeko kabola. C'est tout à fait normal. Il est d'abord le leader de Congo physique. Et il faut défendre les intérêts de sa communauté. Olobi alobela kamakambo ya bato ya Kivu te. Mais les Kivusiens, bato na Kivu, baza na leader na bango bapona na kombo ya Kamere. Tango Kamere akendaka na Kivu, bomonaka ndenge nini ba veneraka ete. Il est vénéré là-bas. Ba memaka na ba tipoi. Eza leader na bango oyo bapona. Et que Kamere a défendaka les intérêts de sa communauté du Kivu. C'est la communauté du Kivu oyo ba choisir Kamere po azala molobeli na bango. Molobeli na bango ezali Kamere. INRC ezali ya Kivu. Ezali ya Bangala te, ezali ya Bamongo te, ezali ya Bakongo te, ezali ya Baluba te. Et c'est la même chose na Mbuta Tshisekedi. Il était d'abord le leader de Baluba. Il est IDPS et les partis politiques de Baluba. Donc, Tshisekedi devrait et plutôt azalaki ko bundela ba intérêt ya bandeko na ya Baluba. Ce qui est tout à fait normal et légitime. La même chose na Batetela. Bazana leader na bango, azali ko bundela les intérêts de Batetela. Et y compris, lolenge moko na Bakingu, azali leader ya bana Katanga, azako bundela les intérêts ya le peuple ya Katanga. Et même chose aussi Kizenga, ou azali leader ya Bandundu, azali ko bundela ba intérêt ya bana Bandundu. Donc, chaque leader azali ko bundela les intérêts de sa communauté. Yo mongala, soko zangi na leader. C'est ton problème à cause ya ko waya kana yo. À cause ya kozanga boyebi. À cause ya komipesa na lotoko na mbongo ya kanyaka na basi. C'est votre faute. C'est votre faute. Ceux qui ont mongo zangi leader, c'est votre faute. Oyo ya kobundela ba intérêt na yo. C'est votre faute. Et il est temps maintenant. Ya koluka sikoyo, un leader oyo azali kobundela ba intérêt na bino. Ceux qui vous choisir ngai comme votre leader pour na bundela ba intérêt na bino. Ça sera une bonne chose. Parce que yango wana bozangi leader, boza kokenda komi pakolaka na ba leader ya baninga. Voilà. Ndeko. Ekanga ayebi eloko yo te. Donc, un leader ou azali kobundela les intérêts de sa communauté te, azali un leader te. Zwa lokola ba mokia. Mokia. Vous ne pouvez pas dire que c'est un leader parce qu'azali kobundela intérêt ya communauté na yengala te. Et sengeli, soki mokia azali un leader, akei kovanda na bomba pour na kobundela les intérêts de sa communauté. Kuna se faire entendre sa voix. Malheureusement, Ngwanda n'est pas un leader parce que azali kobundela nde colonie. Azali kobundela RDC qui est une colonie. C'est une aberration de dire que yakolobake non. Kokanisa te bangala esika bazali kuna Équateur ezali kaka pona bangala. O kokanisa te ke mbandaka kuna ezali kaka pona bamongo. Kokanisa te oh non ben écoutez yo kanisi Congo central ezali kaka pona bakongo. O Kasa ezali kaka pona baluba. Mais ezala pona baluba te bongo ezala pona banani. Congo dia kati ezali pona bakongo. Ezali mabele ya bakoko na bango batikelaki bango. Batikelaki bangala te, batikelaki baluba te, batikelaki bamongo te, batikelaki batetela te. Ezali mabele na bango. Et baza na droit ya ko défendre mabele na bango. Et yo mongala, bakoko no batikelaki yo mabele ya mongala. Eza droit na yo pona ko défendre mabele na yo ya mongala. Ezali droit na yo ya ko défendre mabele na yo ya lomongo.
ezali droit na yo ya ko défendre mabele no baluba parce que bakoko no batikelaki yo yango. Moto ya kokosa yo te. Non. On ezali lokuta de dire que non, Congo nyonso tout, ezali ya moto nyonso tout. Ça c'est la fausseté, ezali bato baza na kaboshité. Ezali bato oyo bazali na bango donc bambwazantatu, les chiens de l'ennemi qui ne connaissent rien dans les caboches. Ils sont en train de parler comme des cochards. Bayibi makambo te. Bayibi na bango makambo te. Mais non. Kenda na mbandaka. Lokota balobaka kuna ezali lomongo. Et lomongo ezali na ba note na yango. Ezali na ba note na yango. Oyo ezali ko ozala en contact na monde spirituel ya esika oyo bango bazali. Alo esengeli ko respecte yango. Tala esika wapi bapaya baye kobungisa biso. Nazo comprendre ignorance ya ndeko Ekanga parce que ayebi histoire ya Katsopa ya kati te. Alors nakanisi na video oyo Ekanga akozwa mayele, akozwa bwanya liboso aloba na miso ya bato. Liboso ya koloba na miso ya bato, il faut kokanisa nano. Est-ce que makambo nazali koloba ezali penda na nzela ou bien ezali na nzela te? Identité congolaise, c'est une fausse identité. C'est une identité coloniale. Et ça ngani moko na biso ko akoyeba yango. Pourquoi défendez-vous une identité étrangère na mabeye na bino? Bato baye ba effacer yo identité ya Mongala, ba effacer identité ya Lomongo, ba effacer identité ya Lutulu ya Muluba, ba effacer identité na ya Mokongo, ba peso identité mosusu ou ezali na lokota bapaya, yo komi ko défendre yango lokola tchaku. Yo ozali tchaku. Ozali moto ozali ko kanisa malamu te. Alors esengeli tozongisa yo na nzela. Po ete bwanya pe mayele ekoka koya. Kinshasa ezali lopango ya Bakongo. Mbandaka ezali lopango ya Bamongo. Lisale ezali lopango ya Bangala. Kananga ezali lopango ya Baluba. Sankuru ezali lopango ya Batetela. Pona nini bokoki koyeba makambo oyo te? Yango wana donc bapaya baza kosakana na biso. Yango wana Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na komba lokuta. Aye azwi pe nationalité wana lokuta. Akomi kodikita na yango. Ko konza bino na yango. Ko massacre bino na yango. Metango bino bokolongola identité. Bozongi na identité na bino. Vous croyez que bako renye lisusu? Lelo yo Mongala ozongi epai na yo na Mongala. Yo kanisi Hippolyte Kanambe akoya kuna alobi ke non yeba za Mongala. Si rotuna yebo etukano ezali wapi? Akeno lakisa na lisala bake kuna rotuna bakoko lisala eske moto yo etukano ezalaka tete biso toyebi ete. Voilà ndeko. Kozala fanatique aveugle te. Fanatisme ya koyeba makambo te ezali mabe. Eza faute na yo te. Ezali faute ya bakulutu bate yo te. Yango wana ozokanisa makambo za koloba eza na nzela eke bato bakoyoka wana yango oke eza nango na nzela te. Topesi yo mateya lelo po ete mikolo mizali koya, tomelisi yo mwa Kongo bololo lelo po mikolo ezali koya po ete okoka kozala lisusu na bobungi te. Alors bwana pe mayele ekoka koya. Matondo mingi na bino banso. Tokutani na bino lisusu na nimero mosusu ya sika ya Kongo bololo. Matondo.